Bonjour, bonjour amis de Rango TV. Bote la bino banso. Lelo nazana moi makambo ebele ya koyebisa bino parce que vraiment na mokili environnement no sotovanda ka ba problème ezali ebele. Soko totali makambo za koleka na Congo ezali na makambo ebele. Soko totali na environnement tovandi epai biso na biso makambo ezali ebele. Molobe na bino Raphaël Ngoma sasa lelo Kati na Rango TV, un magazine où on a bien gagné Matingol. C'est-à-dire, tout ce que je fais le matin, ça s'appelle Matingol. Matingol veut tout simplement dire le matin. Mais, bon, ça l'a plaisir, bon s'abonner. Vous avez besoin de soutien. Le premier soutien, c'est d'abord abonnement. Ceux qui vont s'abonner, ça l'a plaisir, plaisir, makasi. Vraiment, c'est le plus grand soutien que je demande d'abord, votre abonnement. Bon s'abonner, pebo, lukabo, talaka, ba, nini, nakokoma monene grâce à bino naza kokonda mingi danina ya monene. Alors sans plus tarder, je vais dire bonjour à tous les amis de Manchester d'abord avant d'aller ailleurs. Tous les amis de Manchester na pesi bino mbote ebele. En tout cas, makamba kolbezali nini na koyebisa bino nini lelo. Lelo nalingi na lobali kambo ya mikoleki makambo lekaki awa tomonaki jeune garçon moko a imitaki frère Patrice. Il a chanté, il a imité frère Patrice. N'a fait remonter les Cameroun parce que en discutant avec les amis, tout ba divergence ya ba idée et belé. Tozalaka toujours na mokili. Motora motozai na lolenge na ye akanisaka. Alors na lolenge bato bakanisaka esengeli pe biso lokwa tozana moya koya koloba devant bato. To ya to partager yango na bato oyo bazali kolanda pour que vous comprendre que il arrive de fois Makamusu to salaka et problème. Ça, c'est le premier point que je veux vous parler. Alors, Kinshasa est bougé. Kinshasa est bougé pour Anini Tozui, un grand influenceur. Bah, influenceur, mi balé, bah, yekuna. Mama Edoxi Yao, na grand-père, ou bien kaka grand-père, boye billet, azalipe, d'attila na bandi na masola handicapé parce que grand-père, sur talita ça veut dire c'est un handicapé aussi. Alors, il y a un petit témoin de bandeli, il y a une émission dans la vie qui est banana ko imiter handicapé est-ce que ça dit malamo. Voilà. Grand-père na maman doxy baye na Kinshasa sur invitation il y a gouverneur de la ville à Kinshasa pour na makambo maimatali kin bopeto Kinshasa bopeto en même temps to bo sanité que Samba Lukonde le premier ministre Jean-Michel a lancé déjà et loko to bengaka kin sans trou. Qui dit mieux? Merci. On trouvera la réponse. Peut-être on a discuté Nabino, topé dans commentaire Nabino. C'est très important. Sankara de Kunta a commis vedette il y a Internet. Il l'a toujours été, mais en tout cas, Azalaka vedette dans Makambunae a défendre Werason, Kokumisa Werason, Makambuya Wenge musique à maison mère. Mais Sankara de Kunta Azali a problème et comme Sankara contre Kofi. Vrai ou faux, ou bien vrai ou fausse alerte. Barbie na biso makamba solo ou bien mar solo ya lokuta to yebite. Tokoyoka lisolo wana tokobeta yango mwa muke. Tolobi conseil gratuit pour na bato boyoka tokos. Banzembo ebimi to sengi na bino boyoka tokos parce que banzembo kitoko ezali mingi. J'ai essayé de suivre un peu banzembo afali, j'ai compris que en tout cas petit frère Nabiso a tiré le colon. Dès qu'on a biso a tiré pénal au colon, a tiré barre un peu plus haute. Donc, Masolo et Dani Makasi, conseil gratuit Yoka Kaka. Prenez le temps. Yoka Nzembo Betina Youssoufa, BAT, Yoka 100, Banzembo Bele Yoka Yango. En tout cas, Bogo CP là. Moi, la bandale, toujours. Ma pékate kasi, montagne penda bazako matayango, 80 jours déjà aussi là. Voilà. Guerre dans l'Ukraine. Je ne parle pas de la guerre de l'Ukraine. Nazali contre Makambako Betaka, Masolo et la guerre à Ukraine. Bien qu'ils aient affecté déjà l'économie parce que on a bien qu'il a pour la essence, carburant, on a soit B7 Nangai pour la Coca-Cola na moyen tambola. Tout ça est allé à cause de la guerre il y a Ukraine et le biso Makambo sans pourtant oublier que nous sommes déjà à la mois crise où il y a Brexit. Donc, pour ne pas me répéter, je vous rappelle seulement que vous êtes en train de suivre Rango Tsasa, donc Rango TV.
bandeko ba bolingo beta rango ça na bar ya recherche na YouTube okomona ba vidéo ezali wana. Abonnez-vous pour que papa na Alda, papa na Patricia, papa na Anjingoma, Rafingoma, ba sepela. En tout cas, mbote mingi na bato banso bakolanda ngai pe bo tirer attention na maina koloba. Tozongeli point de liboso. Je vous avais posé la question de savoir imiter les handicapés, est-ce bon ou mauvais? Avant la Kenemonsi, quand on a Sabino que je suis d'abord dans une famille où il y avait des handicapés. La famille n'a pas des gens handicapés à Coco. Dans l'histoire de ma famille, déjà tu as Coco handicapé. Mon grand frère, mon aîné, il s'appelle Modoudé Serif Sasa Edmond Goma Azali handicapé. Naye bani na ba grand frère nanga bandeko ba master naye bandeko belé. J'ai eu des sœurs handicapées, j'ai des sœurs handicapées. Tozali na ba handicapé na famille. Donc quand je vous parle des handicapés parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, ko imiter handicapé, est-ce qu'ils allaient malam? Tango bobeti li stobeta ki li solo ya mwana oyo ya zalaka soki na kasai soki na mboka nini soki na katanga. Petit frère wana a imitaki, moi na biso wana imitaki frère Patrice. Et ça là qui passe, les gens ont écrit barambe belé. Écoutez ba problème na petit wana parce que babato bakomaki ke oh mwana ngwa kufi oh we na sona kangisi ye makambo nyo swana lokuta we na sona kokangisa ka moto pona likambo wana te. Je suis très sûr, je connais we na sona pas comme proche mais en tout cas nayebi baninga bao bazali pembeni na ye. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer Kakol ya machine. Un grand bonjour à toi, Yama. Moutamutu Raphaël, bon, voilà justement. Donc, je connais un peu ce monde-là. Personne ne peut pas faire ça. Tango, moi, il y a comédien. À quel moment on a rythme à comédie à imiter naïe. Mais à ça, on a imité handicapé. Nous avons Ginola, qui fait aussi l'handicapé. Na ba théâtre, na biso boyebi Ginola. À ça, le rappeur handicapé. Tozali na Pouloulou de Kodabso Akoufa. Puis azali remplacer na Moutoumsou Bassa le rappel qui est handicapé. Donc, ko imiter ba geste wana, vous faites ça pour la comédie. Est-ce que vraiment ils allient bien? Ah, c'est une question. Nakoti quand moi suspense wana, na on peut ça avis na ngai na noter, mais en tout cas ngai nazalaka contre yango, mais avant na comme la véritable position nga par rapport à ça. Nakoye bisabino nanu que nasi na vanda ngai moko personnellement à l'époque dans les années 80-81 tozalaki na Chibangu en face à bar à Chibangu juste na place où ils allaient Tigo bref na Chibangu na devant missionnaire et pas wap tozali kozela tozwa Thompson c'est-à-dire Thompson donc city train où ils allaient comme abso na ista ni na ba étudiant 80-81 à l'époque, tu as préparatoire. Alors, bande Kourangai, tant que tu là, grand frère n'a l'équipe de moto n'a devant. Les solos n'a bête là, il y a un côté. N'a choqué, mais n'a tikala n'a choc n'a monté ma paix et les cas. Un ami qui reste, qui étudie avec nous. Dans la caca, universitaire. Vous avez déjà l'institut supérieur, mais vous avez pas bassesse, moko boye. Handicapé à ça, ou les gars, la moto n'a et puis, quelle moto? Moto, il y a fabriqué, donc, à la crise qui vous cache en tant qu'handicapé, à sali et leur à créer, à faire souder, à bien soudeur, dessin yango, souder à kamata, bokenda, à diriger soudeur, à salle, à créer. Ce qui va inventer, va former, va tricycle, mon grand frère Modoudé Serif, na Bandal, na Chibango, Nzobe 128, na PC adresse. À l'époque, azalaki premier handicapé oyo a créé ka style ya moto na ye nande moninga na ye Coco Lay le vieux Coco est ici bazalia ba momi bale bazaki bato liboso handicapé liboso o ba créé ba moto pena ba sali on ba faire souder ba moto na bango avec une forme o bango ba revaki na moto na bango. Le vieux Coco il est ici avec nous ici à Paris Suisse à Paris. Vous comprenez? Donc vraiment les gens osako imiter à moni Serif azako lega le garçon là l'ami étudiant azako lega alobi tala vadio oyo d'abord et comme ya vadio mambenga qui était aussi l'ami de mon grand frère
Kombo ya vadio mambenga komaki so banima benga handicapé babenga mutu vadio. D'ailleurs vous connaissez bien le terme bakino ba yebi terme wana. Bato bakoma ko benga ba handicapé ba vadio. Na Brazzaville kuto na bakaki kata. Andi ko bolingo so ki Brazzaville abi ki kata donc yebaka donc handicapé. Ça c'est dans leur langue. Biso pas la biso to komaki ko benga handicapé vadio. Oyo bakozala na bonne souvenance so bomona kana ba journaux. Je crois que c'est le journal Salongo à l'époque. Batiaka photo ya vadio mambenga na grand frère nanga memaki na moto o nazolo banabino ba inventa ki yemoko wana. Moto dessiné par lui-même, sauf que asala ki moteur te. Moteur a joué ki ba moteur ya ba nini ya ba moto mususu ba tie wana ba Yamaha a tie wana. Donc moto azali na ba mayele ndengo wana un énergumène moi nyangala kata moko ba yalobi tala vadio oyo amimona vraiment na moto na esonde nini. Ça c'est une insulte. C'est pas grave, on passe parce que zoba soki azai moto soki zoba na ba dina banini. Moto soki azai zoba makambo na monoko ne bimaka ya bozoba. Donc wana to kolanda ete eleka. Ça c'est 1980, on a enterré la hache de guerre. Ils allaient à coup de sauter parce que l'ami en question je le connais mais surtout une parce que ça fait des années quand même. 1980, il est là. Alors, tout ce qui est un sujet. Ko imiter handicapé, est-ce que c'est malade ou c'est malade monté? Bah, tu vas imiter handicapé, bah, ils allaient belé. Bah, il faut attaquer moi, non, à imiter pour faire Patrice. Pourquoi? Parce que, Azao Salon a théâtre, aïe, mais il est en Azao Salon esprit à comédie. Parce que, par la forme, il y a un moutou naïe, Azao Balbanaye, au Kokanana, frère Patrice, il y a un a imité. Alinga frère Patrice Mingi, il y a un a imité. Mais ko imité, yango, okoyi ko imité peut-être un chant, mais okoyi komi comme son handicapé, ko bombi lo boko na yo. Ça, de ce côté-là, le petit là avait mal agi. Imiter les handicapés, je le confirme, c'est un mauvais truc. Même ceux qui au basala kana théâtre, franchement, bah on va réfléchir sur bah continuer le makambango, mais en tout cas, c'est un mauvais acte. Et ça, bah, acte moko yamabe. Parce que ceux qui sont handicapés, parce que si ceux qui, bah, forme, on a dit Gino là, à imitaka. Il y a des handicapés qui marchent réellement comme ça. Mais ceux qui sont handicapés, on attend pour la kabongo, aïe, si quoi, albi, naïe, koko, tana théâtre. Bokolo banaye nini. Bokolo banaye nini. Yo handicapé, koko, tate. Non. Il y a tambo la kabongo, botika, il y a ça la théâtre, wana. Bomona, il azala ningona. Si vous pouvez vrai handicapé comme il y a bozo sekaye. Mais si vous pouvez imiter bolobengi en comédie, non. La comédie se limite na makambo yako imiter motote. En réalité, l'handicapé doit faire l'handicap. L'handicapé, quelqu'un qui a l'handicap doit faire l'handicapé lui-même. Et non quelqu'un de normal qui fait l'handicapé. Bokamati Ginola, Bokamati Pululu. Pululu a incarnaka banani, Pululu a incarnaka ba autiste, Pululu a incarnaka ba kizengi otobenga na mangala. Ba kizengi. Est-ce que incarner kizengi na comédie, est-ce que ça bien? Mais un vrai kizengi sera bien au théâtre. Et que simbate. Toyebi ke bizengi bazalaka na mokili. Nzambe asala ya ba défaut. Est-ce que ko présenter ba défaut? Il faut présenter en théâtre, tout faut présenter en na réalité. Je préfère encore présenter moto ya handicap na réalité, ba télé-réalité. Vous allez voir un handicapé, vous lui posez la question de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, regarde ya batweza nini vis-à-vis d'un handicap na yo. Ça c'est la question qu'on peut poser à l'handicapé. Ça c'est la télé-réalité qu'on peut faire d'un handicapé. Mais aller imiter un handicapé, je condamne, je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas, si vous prenez ça comme un débat, boya na commentaire, boya ko discuter, problème voilà. Ba Pululu, ba Ginola, ba zo imiter ba boiteux. Mais moi je connais un grand frère à moi. Attends mola kabongo. Ba camarade kara ya ba vie nanga. Ozomo. Je connaissais un cousin qui marchait comme ça. Je connaissais des gens qui marchaient comme ça, ba handicapé basé belé. Attends mola nanzete. On a eu un musicien comme Joe Nolo. Joe Nolo handicapé. So baby histoire à Joe Nolo, t'es mort à Betali solo. Joe Nolo a zaï qu'on a la gêné na vie na ye. Pas pour un handicap na ye wana.
Jonolo na matadi tanga za vana na matadi zalaki ka vanda na fenêtre yemo abeta lisolo hein. So bolukala matibe ya ligne internet hein. Bokomona lisolo ya Jonolo abeta lisolo que ye azalaki komi yoka soni. Mais lokola face ezalaki bien makolo penda nde ko tambola yaki passe. Jonolo kenda na ba église ko sambela Jonolo sala ba makambe belebele. Jonolo aza vivant, il est vivant, vous le connaissez. Jonal Fatou Mabineta hein? Mansanga, Boyebi Mansanga. Nzembola Mansanga. Il a chanté avec Bozi Bozana, Boyebi Yango très bien. Vadio Mambenga, vous le connaissez, il a chanté avec Baevo Logo. Naba Djuna Djana, Naba Ngotu, Bayemba qui n'a pas suffi tout ça. À part Naya Vadio Mambenga, Boyeba qui Yango. Alors, vous allez imiter quelqu'un comme ça pour que, et la qui s'anini bande konangai. Imiter, c'est mauvais. On condamne. Par le but que ce qu'on a imité Bakangaye, non, ça, c'est pas vraiment ça. Si nous avons un sens, on a mais débat wana na lingi to yeba que l'isolo ya ko imité ba handicapé et zali vraiment malamonté. Parce que dans le sens que ceux qui vrai handicapé ya ça la théâtre, bokolo banaini bokobo ya ye. Bokobo ya vrai handicapé. Même mon grand frère Coco, mon vieux Coco Azali dans Paris. Il a demandé un jour que tout ça en émission. Malheureusement, on n'a pas encore le temps parce que Corona est bisoir. J'irai faire une émission à Royem Sabino Boyoka. Handicapé Sabino et Lokonini. Ndenga regard bato batala kabango. Soki balmona kango à Santarango ndengeni. Vous ne savez pas que c'est un gène ou moto handicapé vivre à yango. L'handicapé vit avec un gène. Mais comment on met ça là? Nazo banabino bopo na loba ki na bino d'avertissement bino que je suis déjà dans une famille des handicapés. Au monde qui est émotionnellement moto na zali handicapé bazalaka na moi regret moko boye. Les camions so boko sala ye ceux qui a sengi loko ba saleli ete to likamoko ezo sepela te abia ah nyoso ka pona za handicapé. Soka atindi mutu aboyi ko salela ye ah nyoso ka pona za handicapé. Il ne prendra pas cantine à memaye moko. Attends, mon 4 pattes, mon grand frère. A combien ma cantine dernier? Il faut monter même la cantine. Si vous batindi yo même la cantine au boy et la cuisine. Allez, yo siko yo oya na théâtre salige handicapé ma boy comme non, ça c'est vraiment rigoler les gens. Donc bateau à théâtre boy baké quand vous imitez les handicapés, vous présentez une réalité au ezalaka na mokili. Mais boy baké handicapé bazali bango moko pe bakoyi ko ya ko sala théâtre balaksango na télé réalité. Soyez malin. Kamata handicapé aya a participé à la théâtre nabino. Parce que bazali bato la société tala sur la poto. Différence il y a la raté. Quand d'ailleurs on comment poto sika to bandolo ba. Mais na poto on dirait handicapé ba trop tenzo na ba karana ba lega ba vanda bo azana handicapé. Ozomona parce que tu as ba pays développé. To quand tu es handicapé ba rami to mona mutu mo vanda na moto azo lega azana handicapé. Il suffit au moins un tricycle ndo yebi gaza handicapé. Mais la plupart au bazar la tricycle au ba autom sa voiture te ba banga autom sa voiture tam sous. Mais ici les handicapés au moins azana la jeep ya munene. Nini chaise roulante na ye zaina si mais ça na emplacement nango. Donc place pena ba bongisa pona yango. Toko traîner mingi na sujet wana te. Toko tina deuxième sujet tolobi likabo ya grand P. Gentini ngobila abengisi ba influenceur minene ya ba réseaux sociaux. Na combo ya grand P et puis maman Edoxy Yao. Grand-père, le bout d'homme. Guinéen, na maman ivoirienne Edoxy. Baye Kinshasa pona Kinshasa bopeto. Basalaki déjà première conférence. Mais la conférence en bandeko babolingo na yebite na moni batindelinga yi message awa. Na yebite makambo grand-père lobaki soki bato bayoka kango. Je crois que ça ne sert à rien à imiter parce que sinon tu n'as pas peine à kawana. Si on a bien imité, bon, le papier a au côté l'infraction. Mais non. Est-ce que Makambo au grand-père Lobaki, na conférence, wana, moto a yoka ki Makambo Lobaki, aya yeb sanga ki oui na yoka ki bo. Ton na commentaire beaucoup melanga ki na yoka ki grand à part merci na soukara baki, merci, na yoka ki kara merci. Mais le reste, Makambo Lobaki, to y éviter. Pourquoi Gobengi Saba influenceur à Libanda? Dans le même moment, il a lancé Kini Bopeto, Samalukonde a lancé Kinshasa Centrou. Kin Centrou na Kini Bopeto, et Kokai Kozale Loko Moko. Mais le gouvernement, Azan Andengenaye, gouvernement provincial, gouvernement
il y a République à Zanamakamae, gouvernement provincial, c'est le gouvernorat à ville, il y a Kinshasa, on la personne de Jean Tiningo Bilaki, on est le gouverneur. Donc, il y a à lobby, Kim Bopeto a bengisi Batouana. Alors que Batozana, comédien Abisso Bazali dans Congo. Bazali, belé, Babodo, banani, basai. Et le bilan de ça, il beauté Kakabiso Malam. Pourquoi ne pas utiliser ces gens-là pour que Mbato, Bamona, que comédien Abisso aye à côté d'Anini Wana? Qui d'abord a yebisaki, ou ya penjai a kene ko influencer que Babeng isa bango wana ya libanda wana. Babite mboka na biso so baninga kabambongo ya mingi, babengi bato ya libanda. So baninga kabaya muke ya makama $2000 bakopesa bato ya Kinshasa. So komi bato ya ba $20000 babengi bato ya libanda. Ne serait-ce pas un moyen pour bien bouffer l'argent de l'État? Na lobi na ngate, na accusé mototé, mais na pesi ka question. Ndé na ba na bino déjà Mosso a lancé Kin Bopeto, Mosso a lancé Kinshasa Centro. Qui dit mieux? Est-ce que Kinshasa Centro et Zali différent de Kinshasa Bopeto? Bande owa bolingo bolu que la réponse. Tozali ko poussa na muke, en tout cas, et pas et tozali à Namboka Manchester, président Cyril Sokotounié, Manchester Bopeto, a web Sabino Makambon Italiété. Ah, to tuni firmé bon, a web Sabino Makambon Italiété, parce que, biso, l'État ou Tozali, to futa kaba taxe, l'État talaka Makambonaye, yako Sukombanzela, Batax auto futa auto bunaranga, on futa auto côté la ba prison, parce que, moto, il faut à futa taxe. Si on a dit que faut payer à ma campagne autant pour la bien parce que la politique va préférer bailler bambon à l'État. Misal les alités, va créer misal, va créer un misalaté. Mon va mon en fout à taxe ndégénini alors que misal les alités. Il y a un abus de boya politique, tous à vivre en dehors de la politique parce que n'a préféré dans l'observateur que n'a qu'au la katia politique. Bandego bolingo. Sankara de Kunta Balobi a commis bagarre des alliés Sankara de Kunta entre Ye na Kofi. Donc Sankara contre Kofi. Vrai ou faux alerte? Papa. Est-ce que c'est vraiment guerre? Il y a solo, to yali, makamboka, ndi to bagaba buzz, il y a Sankara. To Balobi est commis la justice. Apparemment, Kofi Olomide a mis Sankara na justice. Et Sankara qui rétorque en appelant, en traitant Kofi de son collègue. Parce que hasard artiste. Alors, la seule personne à Sambaka n'a porte-parole. Et la première fois que Mbalaliboso aussi, Sambaka, il paraîtrait que Sankara gagnaka. Alors, est-ce que Ezali ba provocation à Sankara? Est-ce que Wera Azali d'accord na Makambwana? En tout cas, la question est comment souki totuni yango et comment il passe. Toko s'éterniser na Makambwa Sankara te pambate, mokile Ezali kokende, Tolanda, souki toye ba soki, Sankarana, Kofi Olomide, Bakosuka wapi. Parce que, alobi te Sankara ke Kofi Olomide mutatumbo la rabatu mais, tango ba pesi réponse, ezala rababe. Dernièrement, Merveille Rambo a fingaki, Wera, atakaki Wera, tango suko Sankara ko retorque, allez. Abeti bango prise ya machita sima, abeti Kofi Mweloko, et comme yoto kene na justice. Alobi na kobanga te prison basala nga pona bato. Alobi, yomoko Kofi, yemoko Kofi pe, Aza ancien prisonnier, ex-prisonnier. Donc, tu remets ça dans la prison, tu es dans la prison, Fundangana qui est dans la prison, s'occupe de l'okende, ayape, oganinga ipe. Voilà, ça c'est Sankara qui parle. Conseil gratuit, Balobi Nabino, Tokos, Naibsibino, Nganaza, na deux chansons, on a écouté, on a pensé, donc, sur Naza, na on a osala, moi, misala, mike, to Naza, comme méditer, l'air, mogo, na vandi, relax, place d'avant d'Arami, place d'Azali, à ce que, tant la vente d'Arabon, on a toujours dans Yoka 100. Dans Yoka BAT. Boyoka Nzembo, Bayembi na Youssoufa. Nzembo, ils allaient belé 100 pesos qui toko, mingi chorégraphie qui toko. En tout cas, ce sont des chansons à écouter. J'encourage encore l'effort. En tout cas, Dadju Azafin. Dadju Azafin. Dadju Azafin. Babimisi, Mkolomoko na fali. Avec l'apport, il y a Didi Stone Olomide, Talanzembo wana est grimpé. Les lots ont 9,5 millions. Mais Fali Aza Stagnon. Banzembo msusu ba clip monsieur bando mataba 48 000, 50 000, 60 000. Mais
main chanson ezali na lead chanson ya makasi 100 et comme na 2 millions et demi. Ndenge ba ndeko nga ba wallon na Belgique ba 2 millions et demi. Ndenge pe ba 9 et demi o ya ndeko ya Dadju. Voilà. Alors en parlant de Dadju na seka ki moi mingi na talaki internet na moni Fally azalaki na Dadju, Fally azalaki na Dadju na nani na Maître Gims. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon nigga Maître Gims Salim, moi, abotami na Congo makoli na poto. Sikoyo, ba petit bakoli na poto, mais siko marambabada, so ya luketu wana, ba omba na kimundele ya luketu, mundele akota ka cour pour adingsa luketu. Donc, mikolo yo, Maître Gims ayo kola kondingsa luketu, so bukoti na internet, vormona, moi, séquence moué alike, Fally azo laksa luketu. Ndenge ya kobina, Abia Safa, c'est bon, ça c'est une petite comédie, c'est bon, ça c'est l'amitié. Mais, on a qui star, si émissi on est trop qui Congo. On a Guillaume, si émissi on donc. Biga si émissi on donc. On a si émissi on a sali dans sens nini. Allez, il y a internet, allez, filmer, on peut pas publier. Maître Gims vaut 145 millions de dollars. Na 145 millions de dollars, Petit Gims albi fona kita Congo na sala makambo. Aibisi papa na yabi papa tozo ngambo katoke to sala ba faire kuna. Il a promis aux gens depuis nomination na bango il y a ambassadeur culturel, il y a rumba congolaise. Ambassadeur culturel à la musique congolaise, Oyo Babakisi, Dadju na Kati, na Maître Gims, P. Batier, son excellence Kofi Olomide. Donc, on remet son excellence ambassadeur culturel Misato. Alors, na makambo ya ndengo wana 145 millions, moto aza la valeur à 145 millions. Pourquoi pas to betele maboko? Azan orgueil te na écran balakisi nenga zo yekola azo bunda na danse. Mais bisolem souma orgueil a pas mato sala na mukili a moi problème na muto na obo solo la. Allez, obani ko kwa ko la ngo tia makelele. Ozata na 1000 francs. Mais tala moto 145 millions ami qui devant les gens, azako bina devant les gens. Bon, voilà là qui pe moi parenthèse to kena yango na pona ko suki ça to ko bete la bino lisolo ya. Donc je vous conseille encore de suivre aussi Banzembo ya Dadju parce que vraiment banana do matata force ali hein. Mutako douter la ngazate. To suki ça lisolo ya guerre ya Ukraine. Guerre à Ukraine ezali nini bande ko na biso bakangami na Ukraine. Je ne parle pas de la guerre, mais je parle de la position ya ba Congolais na Ukraine. Ba étudiants na Ukraine. Mais quand on parle de Congolais en Ukraine, bazolo baka makamba ba Congolais au bazali na capitale. Appelle mo salamaki ba ministre ba bengi bazolo ba sololina pare ba solagina ministre dans bata ambassadeur na biso kuna ba bengi ba sololina ministre pe ya recteur à l'université plutôt. Ba sololina recteur à l'université à propos ya makambo ya ba étudiant. Et puis, Barcelone étudiant, mais question, comment allez-vous? Étudiant, bien. On est maillot qui s'abat de conversation, n'engage à la qui t'ose à la sûre qu'il y a bon. Et comme il a moi, comédie, bandimi, en gros, que vraiment, moto, on a bien qui est vraiment étudiant. Donc, c'est vraiment difficile de comprendre la position. Parce que, na, ba étudiant, wana, ezalaki na capital. Mais bon, on a ba Congo na bango. Bon, on a Katanga na bango. Na Lubumbashi ya Ukraine, ba étudiant bazali. Na Lubumbashi ya Ukraine ba étudiant bazali. Na wala boto bobenga ko ya Kinshasa, bongo ya Lubumbashi na bango. O ya ba Congo na bango. O ya Manchester na bango, bazali to bazali. Butalika makamba Londres na bango, bongo makambo ya bao bazana ba intérieur na bango wana. Bazali to bazali te. Donc, nous nous sommes étonnés de voir que ba ministre basuki na makambo ya ndengwana bande ko babolingo ndenge to kwa to baka likamano so ya kane bande de pesa na suka kumbiri kubia so na bi kumbiri kubia election nini babi oyo nini oyo umvulele ha o kuna makama kuturuka ba makuru kumba obebie ado yiwe aga bonjour à toi ado makuru bakuturuka makuru kumba basuki o kumbiri kubia umvulele na lobi na bino
bandeko ba bolingo mbote mingi na baibanso bakolanda mbote mingi na baibanto pe na kosepela mingi bato bakolanda oyo bako s'abonner et kosalanga plaisir. Abonnez-vous beta na mwa ngonga wana otikala seko na seko ya kolandaka ba nouvelle na biso. Nous sommes en train de vouloir remonter la pente, oui, remonter la pente, oui, mais tout créer, tout matissa, ma solo. Et pour terminer, je dis un grand bonjour à Guy Bochar Molongo, l'homme des actions concrètes, Hippolyte Makela, Cyril Modogo, Vivien Bonjeka, Vicky Bonjeka, Yanose Nassalford, Bambotena Yangwana, John Kalubi, hein, John Kalubi, ah, Kalubi, Babina Lobara, Kalubi, te, Nalobara, Kalubi. Netro Bara Diangenda, Zara Diangenda, te Diangenda. Qui se locale? Diangenda. Roger Malala Puce, un grand bonjour à ta Blaise Simbo Monta. Pourquoi pas terminer avec les jumelles? Mes jumelles, c'est Simba Moussaï et Njuzi Moussaï. En tout cas, Bambo Tenabino Yango Wana. Motati Kalisima, Mwasi Aligorodo. Est-ce que la taille comment? Bon, bon, Basoso, Ye Alobaki Soronine. Nali, ouais.